Tani bazo timola na kati ya terrain. Tani bazo timola. Tani bazo. Indoki baza. Tokanga bango mani. Wa unalwa mwana mboka. C'est pas possible que maman va le Massa, bonjour. Bonjour papa. Bino boda ba jouer. Tu vas jouer, tu vas s'entraîner, mais va surtout s'entraîner parce que la place est occupée. Ils ont occupé nani? Ils ont occupé na kermesse, mpandi kuna bazoe la matanga donc place obeta ba les até. Nani ache ba matanga wana na kermesse. Eza kasi ne nani Bourgmestre ne mtatie bango parce que so ateki bango te tongo le tabali. Ça la sous entraînement te ko ya so yango to ya boy ba bengani biso tout ça so entraînement ate. Ba sa nini? Ba bengana biso donc baba ke moi te ça l'entraînement te parce que kuna bibemeza a kermesse ezali moi te beta so. Na tout na nazolele bibe. Ka mama Bourgmestre ne atika la place ne bat bali lisa bibembe a. Donc déjà pour aller le bembe ba futa moi là. Ba futa Mbongo. Donc jeunesse ezokufa pour na lara bibembe. Jeunesse ezokufa na bwe. Non les que bat babunda kuna ba tobeta ba stop voter beta bali me bakangi so terrain ko to beta bali wa. Donc ba privé bino beta bali pour aller la bibembe. Nde bosko bat babunda kuluna na so to beta bali ba olinga so beta bali te le pe bat ba kwendo sima machette e ko mbaka ba to me batika so beta bali ya droit na biso ya terrain ne l'état pesi biso faut beta na bali. Parce que ba bazo longo na poani. Auto place sur les bibembe za la rater. Ba place ezali na ngo mais ya za na besoin mbongo yango na tie ba louer kasi pas mbongo. So ya ki pona bongo te meto to na beta bali. Okolo ba ina papa gouverneur na likambo. Na esi papa gouverneur te la so likambo. So atiki biso boyo ba mininga sumusu ba comme aussi ma machette boyo eza droit na biso. Donc mboka peta mola na makambo ebele na bali pe na makambo mususu moi ba kata biso sentiment ça va boyete. Papa bonjour. Bonjour papa journaliste. Ah toi na commune. Notamment toi na commune à Lingwala. Ah toi précisément na terrain. Précisément toi na terrain PLC. Tomoni na gauche na biso kermesse na droite azole la bibembe. Terrain on peut mi ko les gars qui ba clôturer déjà ba notonga. Finalement terrain on tozo ke na ngwapi. Bon finalement eza passi. Histoire eza moulaye mais na ozala bref. Terrain oyo ndenge mundela planifia secteur oyo atiango comme terrain ya bale. Atiango terrain ya elo batie bongo akosi yo ezali terrain ya bale eza espace vert. Mais tout le monde va jouer bango ba telengana na bata bibembe bazo ko installer. Bazo ko telengana puisque batu balinga mbongo balingi batu te. Soki balingaki batu mbele bazo protéger avenir ya lobby. Puisque vraiment to respecter ba mort. Mowei azali muta osakana yete et bembe biso nyonso okufa. Mais tozo on était comme eloko moko pamba bon tozo dénigrer ngo pe tozo zongo à la légèreté eza malamu te. Et bien me faut de pesa ngo respect. Awa ezali terrain réservé pour na mamu ya bali. Et bembe ezali pe pona eza pe na place nango bakoki kotia. Ne tia na commune na bino alingwala bali la bibembe. Bon notamment toza na place oyo ba Pona à 109 ezali combien ezali. Mais awa eza uniquement pour na mamu ya bali. Mais nous sommes surpris, bazar autorisé, ba kermesse, autorisé. Notamment Maman Bourgmestre, on ne peut pas mâcher les mots. Les amis Maman Bourgmestre, puisque bazar au ça ba mbongo na bango ba droit. C'est pour ça que ils ont manifesté boy. Net télémi en terrain, ba préparer d'abord la commande bibem. Au jour nous parlons, ils a 4 corps bâtis sur place. Bon yeb sanga. On était autorisé, document yango. Autorisation Maman Bourgmestre. On appelle ça biso. Bon, on est surpris. Il y a vacances ici, bientôt on va à demi-finale l'élo. Mais nous sommes empêchés pour na bibembe vraiment biso na culture na biso ba bantu faut respecter bibembe. Toko sango netelo. Siko lelo boko lela to boko beta bal. Ezali passe. Donc tozo baté to comme le roi Bangembo, ceux qui toza bamboa ou bien bandeke, tozo comprendre des positions té. Voilà un peu place de télémi. Keba wana keba.
Yo ya kuita mwana. Ah, ndio mapele za chaîne. Tata, bonjour. Bonjour papa. Ah, tout ça la commune. Dans la commune à Lingwala. Mais problème ni nesali na mona jeunesse baza ba se soulever le problème ni. Bon, le problème est vraiment et comme ça biso. Et logo d'abord auto sali organisation oyo ezagi fallait ba Bourgmestre mutaka osala yango. Pour c'est le quartier commune biso moto kaniso bité. Lelo il faut to tele misali ngwala na biso. To tele misali ngwala. To sali tout possible. Ensemble là maman Bourgmestre na bino. Non, ensemble était accompagné biso de l'oroté, après biso ka mikanda, pas biso mikanda to moni boy. To bani demande début janvier. Complication sur complication, complication sur complication. Et comme mindondo, te luka batu. Si ba ko aider biso, biso 10 farés ça ba quartier. Farés sonné ça la valeur à $1000. Auto bimisi à biso moko, union de force de Lingwala. Commune peut ça ta moi de l'autre côté, to sali makasi to suba petit organiser bango pona nini, terrain na biso sont en plein. Le ba terrain terrain ba li complicité ngamba terrain ba yebi yango. Terrain ba auto clôturer ngo miko eleka. Mais ba clôturer ngo biso to sali makasi boy. Biso to longa no ba yiri pas ministre Ngwinga, ya faire foncier, to keti kuna honorable Frank Diongo. Sini bazong sa terrain o mutu moko aida biso azate. A part biso mo makasi biso mo to kei kuna. Si nous avons déclaré que ceux qui ont ce terrain est au bon mana. C'est quoi le problème à l'élo? Problème à l'élo et puis ils sont pas si trop. Banda match et banda awa. Maman comme un système sur un mobile à Tchébibembe. Nani? Maman Bourgmestre à Tchébibembe. Pour une autorisation des alrayaye. Auto monde à Rakuna. Première fois tu to sololi. Pas même mardi n'a mon bengi na bi maman. Nenge zali awa. Ça là tout possible à partir de vendredi dimanche et bembe zalaté et bembe bana semaine on a bi ouais moi na yoki yé mo pa pesa numéro ne carte de visite na ça nango awa avec ce ba bengi ngali sous na yé carte de visite na nango na kamo na bengi nga ba bi yé ko tela makambo sali asali ni lelo atie bibembe mis balé na carte terrain carte bibembe na terrain atie bibembe na terrain a su côté kuna ba tie kermesse est-ce que terrain ya football côté bembe côté au kermesse côté au bali vraiment est-ce que ça m'a la mawa baki papa yo za mona commune na za mona lingwala na botem na lingwala kufa na lingwala na za mona mbom 177 Kermesse.